Nabandi wana ikoti biso malamu. Balongonke Kembo balongonke Kembo Hallelujah Moto Fuvamu Moto tia Walongo fumu kimbangwe Eza na kepana biso Zelele Ngambi kinona Tana mabanga Koko paso na nzela Timola mpuku Na maboko Biso banzelele Tokotele misa kisama Tokotele misa na motote Biso banzelele Tokotele misa kisama Tokotele misa na motote Biso banzelele Tokotele misa kisama Tokotele misa na motote Ingeta matondo mingi na banzi kisama biso banso tuyebi yango donc tele ezakaka bafurumi kisama ezanda oyo bafurumi batonga balongoke Kembo efurumi akosengaka lisalisi te donc osenga lisalisi na gouvernement américain te na mondele pe te kasi furumi asengaka lisunika mongane Furumi donc sango oyo itumba oyo basumi nango ezaka biso moko Afutuka biso moko bayi Aindo balongoke Kembo sansi ya siloka wana yango wana kozela te tozela lisalisi moko ya libanda po soki aye akokumbela biso bainjonction na ye badikta na ye ekozala bongo négatif na mosala ya tata otwali kosala balongoke bendele se yaki lobi ete elonga pesi Eyaki fumukimbangu nde molongi na biso bayindo balongoke Kembo telemi biso banso mpona koyembela balongo na biso. Hallelujah. Matondo mingi. Tokomi na tango iye toyambaka bandeko na biso bakomeli biso mbala na bango ya yango. Kasi kotala ete biso banso bongo toza baye tosakanaka kaka balongoke Kembo eza teke toyamba lisusu tata ndemba asilaka ye bango balingaka kati na biso ata komami bamonani te kasi baza moko ya biso balongoke Kembo lokola baye babakani biso ya sika bazali te teni fungoli maboko mpona koyamba biso mokoya Mbi kabisi tondo mingi na banzi botali ezokoba na nzela ya zulu bayina basilisi te tokoba bongo kobenga poto ya bongo kotia email pambaki chaque samedi na kaka ya 12h toza bongo kotanga siku ya simo kwanza balongoke Kembo esanga ya kuvanga eza bongo yango etelo eza bongo mateya foto yekola foto tanga po moto moyi abebaki bongo na kotanga me ya bapaya nde ebebisi balongoke Kembo sensko totanga mibeko bya likela nsiku ya simono Anza wapi oyo ekitaki na esengo nzela atangaki uta panda 10 ans wapi oyo azwaki autorisation ya kotransmettre connaissance na bana ya kokonza pande ya mokili mobimba balongoke Kembo etumba oyo eza yo tangi yo kotangisi epatangisi nde sango eza kopanzana se Kopanzana ya oyo eza pena ntilele oza te okanga nsiku yo moko boyebi wana eyebana ya bana ya mokili Mobimba balongoke Kembo tokomi na ntango iye ya koran komona bongo kokoso wapi iye banzembo ya kinya po tomelengela na kobenda ngonga ya mateya balongoke Kembo na banzi nzembo moko toyekolisa boye bitumba na mboka bayindo bitumba na kati ya bayindo Bitumba na mboka bayindo Bitumba na kati ya bayindo Keba na yo monguna Yozali katikati ya bana ya fumukimbangu Keba na yo monguna Yozali katikati ya bana ya fumukimbangu Bitumba na bitumba balongoke Kembo toyemba posi tolakisa ngo deja
Ingeta. Nzembo aniza ya bilote sito. Otandomba si bozo kapele nzembo. Bosi wale toyemba bozo kokoba. Balongo ke Kembo. Bitumba na bitumba. Bitumba na mboka bayindo. Bitumba na bitumba. Bitumba na kacha bayindo. Bitumba na bitumba. Bitumba na mboka bayindo. Bitumba na bitumba. Bitumba na kacha bayindo. Keba na yo, keba. Keba na yo monguna. Ezali katikati ya bana ya fumu kimbangu. Keba na yo, keba. Keba na yo monguna. Ezali katikati ya bana ya fumu kimbangu. Bitumba na bitumba. Bitumba na mboka bayindo. Bitumba na bitumba. Bitumba na kacha bayindo. Bitumba na bitumba. Bitumba na mboka bayindo. Bitumba na bitumba. Bitumba na kacha bayindo. Mayele mabe, mayele mabe, mayele mabe na bambuna. Mayele mabe, mayele mabe, mayele mabe na bambuna. Atangele, atangele, bokoluka kakanzala panda. Atangele, atangele, bokoluka kakanzala. Bitumba na bitumba, bitumba na mboka bayindo. Bitumba na bitumba, bitumba na kacha bayindo. Balunge Kembo. Andilo Moto. Ufamu Moto tia. Balongo fumu kimbangwe Ezalaki pana biso e. Abanti lo yembo zana lingala isi lo banyo isi to explica pe maso bongo. Ingeta. Mboka bayindo ezala bitumba. Rando na rando. Otona awa bawela na kakapu. Kasi mutu oyo abendaka biso kaka lokoso pembe balongo ke Kembo. kati ya bandi kaka bitumba pamba te mongunya ateli biso pauvreté sika oyo pauvreté ezali ekobota mbuma ya bolingo te bongo. Ingeta. Pauvreté ebotaka kaka mbuma ya koyina na mbuma ya mabe bongo. Ingeta. Pamba te ata moninga yeli pasoki yozoli yango te otemi koswa yo balongo ke Kembo. bato sombeli mwana no velo mwana moninga na velo te ebendi kaka kobendana pamba te bozali na insuffisance moto nambo aza kobenda kaka dra na ngambo na ye balongo ke Kembo. na pauvreté ezali mabe yango moni fumu kimbanga alobaki oyo akoboya kofulikisama ya bayindo alakela mabongo mabe bamabe mingi toza kosa eza bongo na pauvreté na kozanga esalisaka mabe ya mingi koleka azali mama oyo abotaka mabe balongo ke Kembo. balongo ke Kembo. yango toza bongo batelele bongo Ingeta. bango bakende kosambelaka ntango midi pokwa suka nao bakomaka babola bakoma babola pole bazolona te bazosala te bapesi na mosala te mokili nini tongama na losambo na mokili ezala te mboka nini bakoma na ekonomi makasi bakendaka ville priere na mokili ezala moke ville priere bozosambelaka bokoti bamoske baeglise aletomi na bino mati katu etikala kozala te donc nyonso eza bongo fruit ya mosala balongo ke eza bongo fruit ya mosala epuis vocabulaire ya chômage et vocabulaire ya kozanga mpana biso bayino la langue africaine ezali te balongo ke oa déjà peuple courageux peuple travailleur mais mate euti libanda nde affaiblir être ya l'homme africain ebomi moto moyindo akoki bongo kozela mokili moko boye ya illusion paradis balongo ke balongo ke alelo Moto. vuvamu Moto tia. balongo fumu kimbangu Ezalaki pana biso e. tomilengeli mpona kotika motei mpe mateya na tata wapi ye biso bayoki eyokama lolenge elongo bani mpe esimbama mpe totransmettre na bandeko mosusu
biso bansoto lelenge media mpasi kalumwene kaluzeko nganani walukudidi zozonga nguza ntoto wa usuka sezisuka nguza kaluzeko media mpasi pasi kalumwene kaluzeiko nganani walupudidi zozonga nguza toto wa usuka sezisuka ngonza kaluzeiko ngonza kaluzeiko pasi kalumwene kaluzeiko nganani walupudidi zozonga nguza toto wa usuka sezisuka ngonza kaluzeiko. Biso nyonso tosambeli mboka tulendo mumamo bamatoto kwangetu mbamba matoto nzatu zenu zizizile kadiliolo vyomoludisakidi usiku na zenu za bana benu lufana mavipi mubabo lukatula kankulu nyamyo ufina mamono betu kwa mizazo ufina mamono betu kwa misodisu ufina mamono betu kwa lumingu alungeni keleka walungo fumu kimbangu soi kweni kembo keleka walungo fumu kimbangu soi kweni kembo keleka walungo fumu kimbangu soi kweni kembo Mteki Uvam Mteki Uvam Mteki Uvam Bika Bika tulendo sena tukisa tulendo Mvangeni Isande Malungeni Zi Tata Papulendo Ke Kembo Pape Pakalunga Do Uvam keleka walungo fumu kimbangu Kweni Kembo ya Kitwali ya Balongo Babo keleka walungo fumu kimbangu ya Kiba Siswe Kweni ya Kembo ya Kitwali ya Balongo Babo keleka walungo fumu kimbangu ngi tukula masifa lulendo walungo tia twa lulendo ya Kiba vita Siswe Kweni ya Kembo ya Kitwali ya Balongo Babo Isande Malungeni Tibisikia kufanya Ato Ba lonke Kembo Ba lonke Kembo Alelo Moto Vamu Moto tia ya walongo fumu kimbangu ezalake paradiso ya kimpa vita malawe ezalake paradiso machua ezalake paradiso lele lambi kinona kana mabanga okopasola nzela mola mpuku na maboko biso bantelele tokotemisakisama tokosenga lisalisi na moto te biso bantelele tokotemisakisama tokosenga lisalisi na moto te biso bantelele tokotemisakisama tokosenga lisalisi na moto te ba lonke Kembo ba lonke Kembo lo Moto lo Moto vamu Moto tia walongo fumu kimbangu ezalake paradiso Kingu yangu sepana tutobetele kwa maboko makaka matundu mingi na biso batata banengwa bilenge pe bambasi eza bongo esengo na mokolo ya lelo zomi na misato wapi ye na sanza ya minei oyo bongo toali na 2025 toza bongo kobunda etumba oyo baevenema oyo toza kolekela mokolo ya lelo ekokisi bongo 104 ans ya bivenema nyonso lolenge le 6 avril wapi ezalaki longengo na biso ya sika longengo na biso engengelaki biso balonge Kembo donc kozanga na biso koyeba fumuki mbangu même na 1% nde esala biso pa
Pasi. Soki buluki musisa na bino te, le creuser musisa na bino te, boza na difficulté bongo, nzete na bino ebota bongo mbuma. Ba lonke. Kembo. Pamba te nzete na nzete za kotelama na misisa na yango. Nzete moko te ezwaka indépendance po akola adépendre na misisa ya nzete mosusu. Mais basali greffage, bagrefe ye eza kaka d'abord na misade sabor baguni bale identité na ye eza kaka na misisa na ye. Ba lonke. Kembo. Bafumu kimbangu bayino na bososoli na ye il faut ekola, il faut tosala makasi fumu kimbangu asosolama na bayi na bayi. Zalaka pasi pe mawa kotala penza boyi ndenge nini église kimbangisi bakontina koloba ete Jésus atinda fumu kimbangu. Est-ce que eza ya solo? Katu. Otuna motuna, est-ce que Jésus na histoire babeta na Bible akoye kotina fumu kimbangu? Katu. Kasi ndenge nini église kimbangisi jusqu'à preuve du contraire kaka mfumu Yesu babeta kaka seti na makambo ya fumu kimbangu mpona nini? Balonke. Kembo. Balonke. Kembo. Est-ce que baza na raison? Baza na raison te. Balonke. Kembo. Mutuni etuna est-ce que baza na raison? Mais komona maifumu kimbangu asala ndenge nini bakotia fumu kimbangu na nsima batie Jésus liboso? Ndenge nini baloba ete fumu kimbangu Yesu akoya kobotama na bana misatu wana ya walongo fumu kimbangu? Bazobaisa makambo ya bazu yango wapi? Nulle part fumu kimbangu abiutu à faire qualifier bamindele ba ennemi abominable, à collaborer na bango na point moko te na esika moko te. Balonke. Kembo. Pasi na biso yango. Or ba service ya intelligence ya mboka sengeli bongo pe e interférer spiritualité na bango. Balonke. Kembo. Bakomisela le vrai message na mutu ekolo po astructurer nzambe na biso. Soki tokomona bonzambe lokola likambo ya famille ya papa ya ngenda kaka lokola libota ya mosuni ya fumu kimbangu ndeza bongo erreur. Balonke. Kembo. Mahomet pas azalaki na libota na ye. Yesu pe lokola bongo te Ingeta. azote ya tabina ni mama na ndeko ko azoka malobela ndi mama na ngai. Yesu le babu baaki na famille na ye bajiri bajita bandeko ne bazalaka ba frère na ye bongo te Ingeta. kasi bongo nini makambo ya biso ya longo fumu kimbangu ekoma lokola likambo moko boyo isolango kaka lokola na province moko ya bakongo parce que wana eza likama te. Ingeta. Wana eza likambo te. Likambo. Eza likambo munene. Balonke. Kembo. Balonke. Kembo. Fumu kimbangu sini bongo toyeba ye. Toyeba. Na deuxième guerre mondiale. Roi Albert oyo bongo azalaki mwana nkazi ya roi Léopold II oyo abotaki bongo bana misatu basi mibale ya mobali moko na age ya 12 ans akufaki. Or na mokonzi na bokonzi ya royaume de Belgique bango trône epesama kaka na botata. Balonke. Kembo. Au contraire na Londres Grande-Bretagne bango bokonzi ekipaka te botata na boma na mama. Balonke. Kembo. Alors bakangaki mwana kazi yabo voici quoi azomona ete bokonzi etikala epai ya na nde oyo kaka Thierry Jean-Marie Vallon alobi un jour ose rencontré na fumu kimbangu na palais royal na Belgique. Mais nili pa fumu kimbangu asalaka démarche ya kozwa passeport to asenga visa. Balonke. Kembo. Bakangi efo ba exécuter ye et fumu kimbangu asali deal popesa indépendance na mboka Congo te kasi Afrika mobimba boye mpe bopesi na Congo pesa indépendance na Congo ebanda. Fumu kimbangu akei kobimisa
na kasho ya Allemagne wana Hitler akangi ye akie kobimisa ye azwi avion te makei yango tulobaka livre ya Le Soleil apparaîtra. Balobi Fumu Kimbangu n'était pas un homme ordinaire, il était venu spécialement pour sauver votre race. Balomoke Kembo malobani kiski mbangista yebi yango nenge nini ya kotombola kaka Yesu. Donc poison makasi eza institution eza bongo éducation lolenge kaka batanga ki na police scolaire ya bono makamba bapaya eza bongo libebi makasi. Balomoke Kembo tozo kende bongo na demi pas tozo progresser to kende mais grand pas ekozwa biso mokolo gouvernement ko décider Fumu Kimbangu atanga malite po oyo toza ko apprendre bana yango ndeza lobi na bango bako pratiquer yango bako monisa yango na oyo eza na kati ya ondi bimaka libanda. Balomoke Kembo mbuma ibanda kokula na kati to na poso libanda Na bana bongo na kati. Balomoke Kembo babebisaki biso na kati oyo bapesi biso mateya. Fumu Kimbangu asimbi na loboko aye na iti na pale royal. Tala bitumba ezobundama tala ndenge ezayela kane bakangaki ye me Fumu Kimbangu akenda bimisi ye na haute surveillance wana e aremetre ye na maboko ya noko na ye nde bamonaka Fumu Kimbangu achere e annonce e moto abongo aza ndenge moko na bato nyonso. Kato Balomoke Kembo moto ya bongo oyo Fumu Kimbangu nani kutu aye te kasi kombo ya Kimbangu fula mwana eza kosala bisa bikamu loka yangi tukula masiva lulendo walunu. Balomoke Kembo Fumu Kimbangu aza tata mokeli mpona biso e kozwa Fumu Kimbangu lokola un simple prophète toko tia Fumu Kimbangu na nsima ya Yesu eza bongo bilakeli mabe. Balomoke Kembo Kongo ezonyokwama pe Afrika mobimba. Yesu lelo trone na eza na Italie me abandaki bongo na Israël. Balomoke Kembo ti États-Unis awa baza koglorifie kombo ya Jésus baprete serment na Bible oyo eza histoire bongo ya Jésus aza maître kuna. Balomoke Kembo biso bayimbi tani tokomona Fumu Kimbangu moto lokola biso kozala bongo pasi mpona biso. Balomoke Kembo Balomoke Kembo osimba malamu ete Satana oyo mondele ateya azalaka te Satana kasi tata mokili nde azali likanisi ya yango oyo tobengaka Nzambe nde azali ye bongo azali lokola songe ya tonga okati yango mike 10,000 fois divise azalaki moke kasi na mokene wana azalaki bongo botata na bonengwa do likanisi tata moke ye bongo asifandaki te azali bongo korote aza kokola azokola ezovimba bazali lokola zelo grain de sable kasi kati na tata na bomama tata mokili ye bongo azokola azobaluka ye bongo mabele eza koforme evitese wana mopepe wana epesi bongo mai pepe bongo ye bongo koya donc nzoto mabele eza bongo nzoto tata moke mai mpe lokola mopepe eza bongo moliko tata mokeli. Donc trois éléments wana nde esali vi na mokili. Balomoke Balomoke bilei bokolia ife elonama na mabele. Donc koloba ete diable moko bazali satan moko boye azali na royaume na yayaka eza bongo lokuta ya religion chrétienne wakumbeli biso. Balomoke na ndako tata bazalaka mibale to tata azalaka moko mama azali appui eza bongo sexe opposé kasi aza na opposition te na tata bongo tata na ndako aza ye moko me tata wana akoki kopesa bana pe pénition na kozanga koyoka maloba ya tata kasi komi si tata komi diable to komi mabe te aza kaka tata. Balomoke aza tata me soki otosi maloba na ye te etumbu nde ekola nde na nsima.
tata mokili aza ye moko diable moko maseke ya mokila ya mwindu nde badesina ye eza baillusion azalaka te akolisisitaka pe te kasi tata mokili ye moko wana atie asali lwa na ye atie mibeko na ye soki otosi yango tosi bongo mbeba le botosi yango botamboli na conformité bozwi bongo tombwa na bino mpe bolamu balongo Kembo royaume moko te roi moko te azalaka l'opposition balongo Kembo soki mokili eza ya tata mokili ndenge nini ye roi ya yamba azala na opposant moko batika ye ya vie eza kaka ye moko wana tata mokili balongo Kembo papa akomi na kanda akomi na primere mosusu soki osali mbeba ebeki tata kobeta opesi ye kombo ya jango babulona donc opesi kombo ya négatif ya tata balongo Kembo opesi yango kombo soki aye akuti mayai na ndako propre nyonso ebomisami tata bango akomi malamu akozwa ne kombo wana te balongo Kembo bato bapesi etumba tata mokili nde kombo sata ezaka tata mokili tata mokili wato oyo babongo eza bongo nzambe ye moko wana nzambe estce l'état président nini nete na nation nini bazalaka baprésident mibale basalaka te président azalaka kaka moko donc mpona moyibi soki amoni kaka soldat ye moko fatima po aza na misala mabe balongo aza kotosa te mibeko oyo ekolo etablisa oyo etia libongo ye bongo akomi mongunya donc mabe oyo eza kati na biso yango nde satan pratique ya négatif kozanga koyeba bongo bokoko na yo koza bongo satan koza koempêche développement ya Congo mpe Afrika mobimba pamba te baénergie na bino eza bongo kende kosala na bloc spirituel ya bapaya orie ezala bongo esala na bloc spirituel ya biso ya na mbeba makasi kozala bongo satan na mboka tata mokili balongo alelo moto tia balongo fumuki mbangwe ezalaka epai na biso na kituka banzala mpande kiteleki na mboba mona bika twasonga nzola twasala kisalo mokati ka mpova mitsiko bya tata bapongo tulendo mona kituka banzala mpande kiteleki na mboba mona bika twasonga nzola twasala kisalo mokati ka mpova mitsiko bya tata bapongo tulendo Kembo kituka banzala mpande kiteleki na mboba mona bika twasonga nzola twasala kisalo mokati ka mpova mitsiko bya tata bapongo tulendo Kembo moto tia ezalaka epai na biso tosimba motu ya likambo ya lelo mwali 13 avril 2025 tokoti bongo na mokili ya sika mokili ya sika wapi oyo sa ekatra ya evenema fumuki mbango abandelaki misala na ye na nsima ya le 6 avril fumuki mbango soki mosala na ye lungengo wana ngengele lisango wana ya lobiko ya nengwaki ya tondo epanzani na bamboka ezingelaki bongo mboka nkamba mpe bongo afrique centrale balongo Kembo tokoti na mokili na biso ya sika ke mokili ya sika wapi fumuki mbango bazosambisa ye na mbanza ngungu balobi fumuki mbango aza kopone aza koloba bongo il faut un Dieu nouveau et nzambe wana ya sika il faut aya allait venir mais ce Dieu là nouveau est représenté par lui-même donc tata mokeli ya sika il faut aya kasi tata mokeli wana aza représenté par ye moko fumuki Kimbangu pe alobi un temple nouveau ezala bongo esenga ezala bongo fondé ezala bongo créé va fonder un temple nouveau balongo Kembo na tokomi na ngonga na biso ya sika soki nzambe aza maître ya temple ya circonstance donc soki nzambe ya sika koya pe ntango ya sika ekoya balongo Kembo tokoki bongo na ntango ya sika
Et na ntango ya sika oyo tosimba ete tokozala kane tozali komona kasi ba principe ba loi ba règle ekozwa mbongwana na yango. Lelo déjà mokili ya démocratie eza bongo mokili ya kala setikali kaka na le 20 janvier oyo Trump azaki étronisé déjà tokotaki na mokili na biso ya sika ajo aza ko changer la règle du jeu ya mokili surtout penza mingi droit de douane banda bakela mokili na bango depuis 1930 ye moto esi kobouge asalisi crise mondiale kaka ye pays moko balongoke tokoti na mokili ya sika tozala na ngele makasi na mokili ya sika bamboka nyonso eretenir souffle et obéir kasi Chine azalaki mpe moto ya yambo na tableau oyo atiaki bataxe ya sika ya 3 de douane pour dire que tokomi na ngonga ya sika tolobaki malamu soki bokomi na 100 ans na bino 90 na 100 ans bozomi su na moko cercle wana ebouclé tokomi sikoyo na ngonga na eleko ya sika cercle ya sika tokomona kaka tozomona kasi baprincipe nango esaleli nde ekozwa mbongo wana elobi ete tokoti na eleko ya sika na eleko wana ya sika ekozala mpe na mutu mosusu mokambi mosusu ya sika ekolo oyo ekorepresente force planétaire oza mpe bongo ekolo mosusu eza biso difficile parce que mundu asaka makasi atravaille mémoire ya l'homme africain surtout l'éducation akangi biso toyekoli Jésus na kati ya bitelo balongoke e bake mpe koyekolisa Mahome na bitelo bongo te donc moi nazobotama déjà christianisé e bafinansiaki mwa bamusicien chrétien wana dedi bapropagandiste ya message ya Christ et basali bapaster lokola bato moko bazokola baspécial bavisa bapesi bango bakende bazonga baluka batia makelele e nyonso wana eye na être ya l'homme africain efandi et africain akanisi ete losamba azosambela nde ekochange situation de vie na ye joka luvulu balongoke na ntango ya sika oyo mundele ayebaki yango sozwi livre bataille pour l'Afrique ndele abi même si gouvernement ekochange ngonga ya sika ekoya kasi meilleure arme na bango ezali bato oyo mitema na bango ebongwana pour l'amour du Christ balongoke même si la révolution s'y installe leur meilleure arme ce sont les gens dont leur cœur s'est transformé pour l'amour du Christ. Voilà na livre de bataille pour l'Afrique etumba bakobungisa biso bali donc tout le monde a christianisé lelo dimanche bandeko bake bongo kokumisa Yesu baza bongo baminduki oyo l'Occident za kobetaka biso mokolo na mokolo donc bazali baelema oyo eza kofreine avancement ya Congo mpe Afrique et na bitumba wana commercial Chine alobi te lokola otaxe nga 34 nga mpe na taxe yo 84 États-Unis azomisa komiti na 145% ya droit de douane kaka mpo na Chine apesi 3 mois 90 jours bamboka nyonso etikali wana bakontinue kaka na tarif ya sika sikoyo nini emonani des grandes puissances oyo bazondongwana déjà tolobaki malamu baguerre ezaka bongo di ya bankita baguerre ebundama eza kaka mpo bawela bomengo nani akodomine oyo bongo akozwa force commerciale force ya production ye bongo aremporta parce que guerre esengaka makoki misolo guerre commerciale oyo tobaki malamu ekoya koparacheve na guerre militaire
guerre militaire. Balongoke. Kembo. Et toloba malamu, pouvoir dirigeant les Olongois. Parce que les États-Unis, ngonga oya sika na des avantages na ye. Nouvelle ère au côté. Mokili ya sika au côté. Il y a des avantages aux États-Unis. Pour nani. Peuple africain, il est l'autre lilaka. Balongoke. Kembo. Vu tozali la situation oyo grâce à la colonisation. Colonisation est qui na Chine, qui na le posopé, les militaires alliés là qui biso. Et États-Unis ça bon le posopé, ce sont des Européens des ben pour autorités d'Amérique. Bon Ingeta. donc tout ça bon là déjà station de biso, à Kaboni biso. Conférence de Berlin 1885. Bon. Ingeta. Pas Kaboni biso. Donc la difficulté même ba génie africain, ba savant na biso, pour bazal pour to benga pour la ba noir américain ba zone. Ce bazonga, chaque nation déjà a une position passeport, identité. Alors il faut Afrique fédérale, Afrique qui manque pour la race noire a bon identité. Eux bosso zaka moyi nous en droit en Afrique na yo balonke. Donc mon la tie pena babindelo akangi biso mental et moral spirituel. Ya moni fumu kimbanga ya kibona indépendance spirituelle. Okangola ya molimo ya makanisi ya mental ya moto molimo. Des grandes puissances wana déjà ici ils vont se faire sentir. Et ba pratique américain belé les a difficile mon américain a qui ne ko pratiquer la pratique islamique. Mais américain bazo pratiquer ba pratique mingi asiatique. Mon abongo ba yoga ba bouddhisme et a déjà pratiqué dans l'Amérique. Bah ça déjà envahi la spiritualité ya papa, ya pona ba ya des fêtes pona ba. Balongoke. Kemo. Balongoke. Kemo. Balelo. Moto. Vamo. Moto tia. Fumu kimbango. Eza ke para biso e. Mokili ya sika. Etokomi na mokili ya sika. Bitumba ya banzoko banani bako yoka kabasi. Matiti. Yeba ete yo moyindo congolais moyindo nyonso yo moyindo esika tata mokeli atia biso kofanda ezali kontina nini Afrika. Afrika neza esika na biso bongo Ingeta. po ebani bongo na tie mboloko batia ye wapi na Zamba. mboloko akokima ponko ya gani aya na mboko na mokili ya bato to mboloko akozala kaka na zamba mpoza mokili na ye mpoza mokili na ye Ingeta. matondo mpo soki ai na mokili ya bato mboloko rasi na ye komba na osi Kobunga. mpo moto akolia ye ti na suka bongo te Ingeta. donc koya na biso ya mikili ya bapaya mas oyo tozoya yeba ete baza kosploite bacerveau noir tokotikalaka te kobimisa afrique na biso na pauvreté en état na l'occident balongoke Kemo. balongoke Kemo. loposo moyindo aza bongo identité primitive ya tata mokeli donc tata mokeli na kozala ne ya yamba aza bongo moyindo mokili euti na molili avant bongo 4e jour selon Bible le soleil apparaîtra astre soleil ebima na ye moko soleil moi asali moko na molili basali ye na molili longengo moi astre wana balongoke Kembo. astre yango eye po longengo engengelela bana na bato kati ya mokili kasi tata mokeli ti sikoyo azaka na molili ya moni makanisi na bongo illimité donc molili eya na suka te molili kasi lumière eya na suka eza limité balongoke Kembo. zwa kaka torche na yo yorenkei opelisi torche omona torche wana eza limité ekongenga kaka na circonférence oyo ye azaleli na puissance bongo te pour mpe ezongi otia ampule pelisa apo éclaire kaka circonférence oyo aza na oyo ye apesi longengo mais molili eza bongo sans fin balongoke Kembo. moyindo lela koyebaki ye aza tata mokeli ya mokili akozongela na mokili ne ya yambo oyo tozozonga oyo toza
tokoko kisama loba ya mfumu kimbangu oya loba ki ete mokolo moina komiyeba akosala bengundu ke kamusa mokili Mobimba. eko kamusa mokili Mobimba. kamusa mokili Mobimba. kamuto likamute Likambo. ba lonke Kembo. po tozangi komiyeba oyo tozali donc moina aza kobotama na connaissance ya création na ye me bilakeli mabe oyo balakisi afinaka bakoko ne mokolo na mokolo makila oyo eza na nzoto ya mwana eza makila ya tata te na mama te sikoyo tata na mama wana baza na baboti na bango oyo ye mwana kobenga koko donc indirectement déjà makila oyo mwana wana aza kofingelela koko wana ndoki eza makila ya koko donc amifingi ye moko auto destruction ya ye ndenge nini ozala lipamboli balomoke Kembo. malamu atoza mayele atoza makasi ata yo nde obombaka mbongo ndenge nini soki lipamboli eza te kombolo kaka suka se okweya balomoke kosala keloko te soki lipamboli eza te lipamboli ezali couverture ya komata ya nyonso siko baeta eza compose na bato ebato ngo bafingaka bokoko ebakendaka kosambela bonzambe oyo enyokolaki bakoko na bango eba bakende kogumbamela kosambela bokoza mapamboli ndenge Nini. boza kotuna mai boko batime kopesa population ya bino mai eske wana ezali bilakeli mabe te wana courant boko ate koeklere mboka na bino moko balongoke Kembo. wana minere na bino oyo mokili bazokela bokoka te okomisa ngo produit fini bilakeli mabe te wana Ingeta. balongoke Kembo. bapena na mabele akolona mabele boko akolona te bokolona te bere bosomba batracteur bosombaka bamituka bachipi na bino boko akolona bolingi me na aye uta libanda na matumule uta libanda na mafuta mbila ikopita bongo libanda eske bato na baza bata lisuma to bato ya libambo bata lisuma balongoke Kembo. balongoke Kembo. alilo Moto. vamu Moto tia. balongo fumu limbango Ezalaki pa na biso e. mokili ya sika tosala makasi moni oyo mondele atravaille na kati ya belite intellectuelle na biso ye baprofesseur baza kofulaka moto wana ya loksida mokolo na mokolo tozotanga kaka kimopaya na bakelasi ekelasi yango mpe eza kotanga mpo ozela oluka mosala olie totanga na kelasi ya kokela nde misala balongoke kelasi ya loposo mpe eza komaintenir biso osali keluka kompani kaka ya mondele batofeli balakisi bato te ke yo nde fokila mosala ena mokili ya sika makambo wana nyonso bakobongwa kasi tosimba biso na diaspora na l'Occident toyeba yango ntango yo oza kobunda mpo na mokanda eyeba ete eza bongo mbeba eza mbeba bato bakozala d'accord te na biso me bosola fumuki mbango etikala bongo bosolo vaccin oyo baza kopesa sida mpe bapesa molenge ya vaccin toyoka batémoignage na parlement kuna na mikili ya bapaya na Belgique bali bavideo wana eza na biso baso ke bakotisa sida na nzela ya vaccination ya bongo te bakotisa donc soki lelo mpena sida ye na mikili na bango ezaka bavisa bavoyage balingai mpena sida esilisa biso na likanisi na bango balongoke bato na baza mpena bato malamu bango batémoigna sida lelo eboma bato ezoboma lelo kutu déjà font déjà makasi 42% États-Unis ye moko apesaka na l'OMS mpo bazwa bakisi ofele baretroviro tout ça sikoyo arrêté asupprime akati yango soki kisi ya basidatike ezepesa masusu te eske bakozala su na vi molai bakokufa susu en cascade balongoke toyeba yango mokanda oyo tolukaka mingi mpenza na États-Unis mpo ozwa mokanda wana il faut ozwa bavaccin nyonso possible oyo yo ekimaki na ya bacovid na kati
il faut ozwa bavaccin wana nyonso bapeso kaka mokanda green carte verte eza bongo lokola okomi légitime kofanda na mboka na bango lokola résidence balongo ke donc toza piégé c'est tous les plans et okotala bana bazobotama mingi awa bazozanga maloba koloba otali pene bime qu'est-ce qui ne va pas mwana botama c'est ma parent eza wapi bakolinga te croissance démographique bakolinga te fertilité tobotama ebele bayini bazobanga tozala surpeuple mpona domination na bango bayini batikala race supérieure elepui numbreke biso Bayindo. balongo ke Kembo. okoki te yo moyini kokimelango mbango mpona résidence kaka soki kutu baoyo babotama awa bali kaka mosisa na bango afrike bazonga afrique bongo biso batokoya toyaki ana baraison économique mpo badirige na biso baza bongo balingeli ndombe bongo bango nde baza kopesa biso mpasi badirige mingi mpena politike bazoyebake bacomprendre ete la spiritualité eza base ya développement ya mboka mobimba économie na bino nyonso na bino eza bongo kodépendre na mai bongo boza kosala na molimo mwana pakende liboso azwaka bongo lipamboli ya baboti na ye lipamboli basako monio mwana tanga asala na mayele eza bongo lipamboli na koyoka eza bongo lipamboli na ndiatili kotambola malamu eza bongo lipamboli alors moyinda akomi ntina point oyo aluka nationalité est-ce que ezali kimayele mpe mingi mpo mwana vutuka mwana mpe mutu mpe kemite panafricaniste oyo kutu kemi seba azongisa passeport français bongo te azongisa renosa nango beninois bongo yo pena Congo mboka Congo za fertile po eza na nkita nyonso koleka e baza bongo bagoyigoyi ya molimo mpe ya mosu bazomona ete afrike komi kobonga te ya baza koleka kodiembela si lokosidasa tonga mboka na ye yo sala makasi toyaki ana baraison mi économique luka nde kisangala colonisation luka nde économise mpo otala mboka na yo po soki yo osali te nde mokili ezotourne États-Unis akokweya guerre akoengage ana désavantage parce que bakoko ya baafricain baza kolia na pasi na bango bayokisa biso basala réparation nango te donc badia na défaite makasi parce que guerre avant mpe ezalaka bongo spirituel dans l'opposo mpe badia na désavantage na bataille oyo aza kolivre Chine aya konyokola biso te tata moto azama yo oza kopuye Chine mpona nini te topuye Chine te parce que réalité moko ezali tata mpo akotela mwana ifaluka nini oyo mwana aza nango opportunité eza ndenge nini balongo ke de père ke nyoka azingeli mwana yo na tolotolo okobeta ti obeti na buzoba kebake ekoya koti na mwana balongo ke donc ndenge le occident azingela biso na ye biso l'homme africain atanga te devant mondele adia na certain complexe bongo ya infériorité ye moko kaka yamoni bato bake kotia tioko balobi français bati costume cravate mpe alingi aimite amekolama maître ne mondele bongo donc toadia na difficulté mpo to renvexe mpo tozwa pouvoir na maboko ya l'occident ya mondele parce que kati na biso déjà affaibli toi déjà rempli na connaissance occidentale balongo kembo l'homme africain élite soki afrika monoko otanga baphilosophe grec romain ya bapaya kaka soki so opesi kome oyo moyindo to mondele balongo kembo mpona eza kola fierté lokola atangi koleka nzoka nde vedi batransforme ye aza transforme aza équipe na connaissance occidentale oyo ekomisi ye bongo
complément ekomisi ye bongo lokola escalier esengi kaka bamatela ye balongoke ke bongo tapi. Mais soki otali africain arespectaka chinois te maka to chine ayida puissance na 15e siècle mais africain amonaka chine kaka po toyebi bango ndenge bayaki balongoke totumfie tomoni kaka motu te donc mental wana ekojoue kati na biso balongoke. Donc il faut tokuye pouvoir dirigeant mondial elongo na États-Unis ekende bongo Chine po Chine akozwa tante parce que eko revendiquer rapide mental ya moto mondo Chine ko ndenge ni akopia mtindo te bango te futo misalela te bango te puis bango avantage eza bangunda oyo kuna eza te balongoke yo moko misalela avantage ya wana parce que système ya ngunda oyo eza ko affaiblir moto moyindo fabenga famille na ye na groupement baya tout ça libote ye bafani na bango kaka mwa mukie kaka mwa ndako balokate akomi koketaka Afrique azongi na ye balongoke akomi kaka fwa kumputu parce que wana ezali bozabolo to botata moke balongoke on vit mieux que chez soi. Mboloko ataza inoffensif akotika zamba te tamukasela kiwa na tilelo koy aliaka misuni tigre ali baliaka mboloko azo vivre kaka tilelo balongoke risque ezali soki wana souci Afrique yango ya Congo yango kota na mokili ya sika tomilukela po mokili oyo ya loposo pembe ekozala détruit. Déjà guerre, déjà ennemi États-Unis à mon ami. Komata ya Chine, za bongo cauchemar pour na ba occidentaux. Bandima te Chine ko ma bongo. Be Chine bongo azana haine na l'Occident, ba siècle d'humiliation, ba humilia Chine, azaka na kanda ba américain. Kanda ba européen. Et européen si ko banga ka biso yebi que ce ka pesi couverture. Oya pierre na Chine, a pesi Afrique aza fois 44. Ya souvenir banyokola bakoko akoki opesa akoki kosala transfert ya technologique te na africaine akoki kosala moti abombaka technologie mayele wana atangisi bino kaka bafutilité abombi connaissance ya création abombi yango mais lokola biso toza bana ya molili fumukimba aza bongo loposo molili oyo bongo amonaka na molili ye ndako ya kozipolela biso mayemosi mabombama balongoke na ekimbangu fika ya swekama ye ndako kozipolela biso connaissance ya bikela ya création balongoke tokomi na mokili ya sika ntango ya sika mokili mpe ya sika mayele na biso nde ezwa mbongo wana esadapte na mokili oyo tokomi nango tokomi na mokili la loi du plus fort mokili ya jungle toza kozonga eloposo pembe akozonga ndenge aza kokelela na ye eloposo moyindo bongo nouvelle ere na biso tozocrese mosisa na biso fimie na biso totia na nzete na biso ngonga ekoki tata mama toyeba ete kobelela nzambe ya mopaya eza botutu kosambela nzambe oyo bakumbeli yo na mopaya eza bongo kosala yo oza bongo esclave spirituel okoki te kobelela koko ya mopaya koko na yo aza malamu quel que soit le cas epai aza kuna sensation wana sentiment wana rile wana yo na ye ezali etikali éternellement balongoke bango nde bakoya na lisungi na yo na nguya ya nzambe oyo apesa bango motamona nzambe aza te me tomoni bakoko tomoni baboti bango nde banzambe na biso sikoyo tata ya bayindo nyonso komoni waloko fumukimba balongoke tosala makasi na mokili oyo ya sika tokoti baconflit eza makasi Ukraine azobunda nitoloba ya buli Ukraine aza kobunda na Russie Israel azobunda na Palestine donc proche ya guerre so ebakisa misusu ya Chine
na États-Unis comme ce que visiblement c'est un plan militaire Chine a préparé ma casse et nayebi mukole kozala kobwaka babombe ya kolosa tokosuka wapi États-Unis pe akoboya kotika puissance na yazana na Chine ekende yango mona saki makasi même Covid les na l'illusion kaka inventé fixement ko Covid pour boy route de la soie Chine ataki mbongo na yasala projet moko faronical pour rejoindre ça projet il est confirmé suprématie ya chinois asala nzela ya train ya mabele ya mutuka et le monde mobile financement yé et en route de la soie donc le pena na mutuka na Chine comme tambola partout dans le monde mais atie ba pont côté moins impossible et la métier ba biso ka kokisi œuvre pour ici et ba niati Covid balonke on va empêcher kaka basali tout donc bazo bunga Chine amatate aleka bango te kasi bilaka suka seliko ekokisi moto moyindu akobika te soki Europe esaka Europe mundaza kaka mondele et l'homme africain a déjà complexé na makila na yedi wana telo ba non vutuka balonke Kembo. parce que vutuki déjà comme na kanda et c'est que provenance ya source ya pasi na Nali. comme ce qu'on a kanda et révolter la vutuki mais les rosali banda ya vutuka pona yo mundele vedi nzambe ndi mundele ndi nzambe ya moni ba gouvernement africain sengaka lisongi pa nani et pas mindele bongo te ba élection nyonso basalaka il faut mindele baya na ko baya na ko ganjele bango bongo te so que si miti ba kobenga nani kaka vedi nde ba kena ko samba ni église pa nzambe ce que ba gouvernement na biso africain talisaka nyonso pa banani pa mindele bongo zanza Nzambe. après ba gouvernement africain mindele bongo zanza nzambe yo baza prêt ya tout akeka ki ya mitina mundele so mundele a décidé kolonga na pouvoir ana manette ya commande manipuler tout le système nyonso na maboko na ye akosala démantèlement akolongola donc il faut na Chine azwango et le babongo ni songi ndila lokola Chine biloko atina na Afrique ezaka na dire moko mukie eza koloba ete bokonzi ya Chine mpe kozwa dire mukie ekoumela te bafutuka toza déjà balonke Kembo. toza déjà alors na colline moko ifandaka te tigre te foka moko azala wana fanda balonke Kembo. na territoire moko na forêt na territoire moko koyi kozala balio mibale te bongo Ingeta. po soki mwana ni moko aboti akomi kokola yo abenganaka ye pe moko atikala siama bongo te Ingeta. donc Chine na États-Unis foka moko atikala bongo ape na mboka Congo mutakabani panozonga ko Kongo. balonke Kembo. balonke Kembo. si maintenant politique ya Congo bongo te Ingeta. Congo ni mboka Elaka. Congo mboka ya Ya elaka. mboka elaka ba kombo pe ezoluba so ozwi kombo ya kabilo transformé ekopesa ni Bila. esaka bilaka balonke Kembo. oboya yo ndima soki bilaka fumuki mbango ezipana esuka se liko Likokisie. mutu akobenganela biso catholique akofaiblir pouvoir chrétien na Congo parce que baescroquer na bandenge nyonso bapaster amoni motema mabe ya l'église catholique akozala assemble lokola aflate bango mais ayebi ki pasi ya Congo eza bongo église Catholique. et ndenge aza kozonga Congo la loi de la nature fo moko akende fo moko Atikala. bakozala mibale te pour Vital Kamerhe asalaki lokola azala mpe nkoli alata bo lokola Tshisekedi milemfu lokola nkumu ekolo muta Tshilombo me mokolo akotaka boloko bakati mapapu nyonso akompagne kenko azala kaka Moko. mpe mbakuta ya ye moko abi yo ezanoka nkoi me aboyaka muta Faci atangi mingi te tout ça donc Faci aza koi
balongoke Kembo. mutakabange pe abatlaki kibongo parce que bacérémonie basalaki ancestrale bapesaka bilima bokonzi bongo te Ingeta. azongisa motelo atikilaki na kikoi na Naye. yango ifaka za libanda lokola akozonga donc moko akende Ingeta. moko akende balongoke Kembo. balongoke Kembo. totala Congo na miso spirituel soki Congo atombami te Afrique mo etombama Kato. parce que mboka oyo mobikisa botamaka ezalaka mboka moko ya référence Arabie Saoudite wana omonaka atako Dubai aza atako Qatar aza me nkita oyo efandi wana eza kaka epai na bango balongoke Kembo. bazopese Arabie Saoudite Israel oyo ezalaki ya kobunga bake bongo na déportation mais lokola Jésus mabitambe etiamaki feka israelianizo ezonga bazwika après deuxième guerre bazalaki susu ketali mboka barabe na barabe lokola mobikisani ataka ifoka bitantité na bango ezali kobunga te mosisani ezalaki nde bazongaki wana bazobunda siko bazwa possession nyonso ya territoire wana na Palestine balongoke mboka Congo pe lokola fumuki mbango si aniataka Congo botami na Congo bakita bamala Congo il faut etombama économiquement, scientifiquement et politiquement. Balongoke na soutien na socle ya spiritualité ancestrale na ye. Wapi oyo religion africaine za bongo mama ya kubota bongo balongoke alelo Moto. famu Moto tia. mfumu kimbangu Eza te pa biso e. tobetela tolo na mikila bapaya teza mikili na biso te. Ingeta. Eza bongo mikili ya liwa tato ebona batombo blanche eza bongo liwa makasi pambo oyo tolandaki na si wana ndobo za Ezali. ndobo ezali système oyo batia awa c'est difficile ya kodemantele yango faut kaka tozonga na mboka na biso Afrique etombama lisusu makasi na soutien ya moko na moko nde etombamaka balongoke bana tozobota bana mapambo esengeli énergie na bango likabo na bango esala mpona Afrika. na bamai na biso mbiso aza babongo mokonzi kombo ne ngola kolaka Makasi. kasi ngola aza kobotama mpe kokolaka na potopoto bongo Ingeta. matondo mingi nyonso kesila mokolo moko te toyeba ete nouvelle ya kodikoti tomilengela toevite badepense inutile epai tozokende mandoki ekobeta bato bayoka kaka son wana Ukraine na sango na nde bazobunda ntango ngombe ekomi parce que baguerre ezaka avant to guerre économique leka baza kopesa basanction économique oyo ebandi ekokumba biso kaka na mandoki febeta mato ya koyoka makasi ya kosalela motema ya kobomba Tobomba. tosukisi na nkombo ya walongo